Voilà, voilà. Il est là, il est libéré. Portant de l'argent. Mignon, bon. Ah, le gars. Ah, moi, Boto. Prisonnier. Ah, on dit. Ah, il faut les mettre le boloko. Na pavillon on est là qui nini, on est là qui nini. Bato on dit maté, bato babio sali base. Ah, mais babo sali kenga na yaki osona. Na yaki osoyo ana. Et ça il est 23 un certain lundi hein. Si je me trompe pas, ouais. Ouais, je na outi pena. Ah? Balobi vinyo sali. Eh? Nga bakanga na zapi nga na oyeba makambo. Oh, zonde de te tika pena watu. Te feza radio te. Bon pesa ki on refi. Dans France. Ah. Oh. Oh, ils ont hésité. Oh, mais on biso wapesi on refi na France on compte ce qu'on est. Yango na communion go mal. Comment mo rebimi mafinga? Radio te nga bakanga ah. Ah na Zafir ça va aventure te. Ah ouais. Et puis numéro na nga ya fou yango voilà. Oh. Yo pas numéro no pavillon. Ah, na bolo ko le rangi ndenge nini. Ba ngala le la mingi nzambe. Nzambaza. Naza. Yeso la mundaka yawe. Na kembo. Ko le ngi nini. Papa chéri ma yeso la musakaraza. Una kembo nzambe. Eluna ebi wana. Ezali kembo ya bambuna. Molimo imana ya nzambe. Ah bah non, on a moussala salté. Là, ça a koufa qui déjà tika ya koufa. Là, ça on a moukate. La vie ici du kilo monoé mon côté. Non, on a fait que token d'araboé beau papa. Token d'araboé mon les aboy. Comment toi mon a fait ça radio. Oh, bien sûr la zota là. Donc il y a montré ça que on va remercier Nzambe. Bon, non, on a payé que n'a coûté plus de 1000 appels na téléphone, na message qu'on a. Batu bazo silika bout surtout on a même ngambu. So mutu ka kebwe. Tellement na zalaka trop et comme non toke bwe na toke bwe na mukiliza. Batu bazo linga ba yeyo. Faut toucher à réalité. Moi na mineli boy. Donc c'est ça. Tout ça na biso. Tout ça ah boy. C'est tout ça la photo, ouais. Match ça bien. Donc pour tout la mingi. Il est à Miss Yeo, Kemo Kiner. Ah, oh, tu sais nga la l'idée à Miss. L'idée non l'idée à Miss. Au Kondi ou aux Alakade. Yo penza. Tu n'es pas dans une pavillon. Nasi le TIO hein. Au TIO hein. Ouais, na moni master na ngari Fred depuis master na ngai en tout cas leader yo azawa donc ça nous a très bien prisonnier et puis azaina zapi ya tournage moko akima tournage moko na Champs-Élysées au Kima oh acteur na recruter qui azo jouer na niveau moko oh ngana koya libande lobi ko créer base bato on dit maté mais ngato zaina leader a Miss RFO et tout ça beste na ça na vérité ça wana président ngaza boye bolanda santé OET ils ont makamba kutai nango 4 jours à pas ma vota nenga komi so les alaki 2 semaines là on a fait si remercier na remercier notre président Oaza Yaya Fali Poupa El Marabio show Yaya Baleki Belé en tout cas merci na soutien na yo parce que et puis Yaya penal avocat merci pas ba toi so ba aventure yango ma papier yango quoi va la pouille Chikito Papa Paradis à Otala Blanchard Kabanga à Otala ya balé
papier yango ya kofa tanga yo mpaka yele miko Sarkozy te eprefola pri bato babeza base base par rapport à nini te kasi po bato baondima tisonga alali te marilo au mois kazala ezalaki incertain lundi 23 totelemaki tena petit nanga pisha tokomi awa banda kozela prise de tongo ti 14 heures l'air moko otobenge botoyokika bokomaki air nini naza na détention nga nalobi mutu alelaka na Congo ezanga me ozolela boye ndenge ni ote mbila na Congo ezanga ti oui après Kofi Olomide alanda bato ebele balanda badeni lesi balanda balela na bavideo inspiration ezalaka nde ngai ocomprendre wana ndenge mabe te tu vois siko prise tosutuka kaka boye oh non babombi nga nanu kote oyo mais tolandela kaka l'air moko telefone ekangami ntina lelo ye yo telefone ekangamako mais président eloko na pesi yo remerciement depuis na félicité yo ebele bakanga bango kuna bazonga Congo mais yo bakangi yo batikeli yo awa okoti si te alobi eloko solo bandeko bayoki français te alobi france eza biso te osolo ni si ouais si alors, ça n'a proposé monsieur. Il y a un vol pour toi demain. Esali ndenge nini yo mbala moko na sorti na yaya pazoya. Esali bonde. A solo lia. Yango batiki yo. Yango batiki yo hein. Si. Ah OK, nyon c'est ça. Bon. Dommagement ezate. Bakombo te. Est-ce que tu es bon à côté visa. Si, obligé. Mais qu'on a appelé ça rendez-vous na Bobigny, il faut ça dans le tribunal na Si. Ouais. Et puis ba Congolais bandeko tout communauté bolandanga. Bomoni en tout cas toi na fédération na biso ya mindele bango ba oyamba président Mignon Abraham. Ça va chef, vous allez bien? Ça va et vous allez bien? Ouais. Un mot pour le Congo. Ouais. Le Congo, ça vous dit quoi, le Congo? Le pays, le Congolais, le Congo. Ça va, on a des amis, hein. Ouais, ça va. Et un mot aussi à notre artiste, Mignon Abraham, il est là. C'est l'artiste du Congo. Il vient d'être libéré, il était à zone de détention. Ah bon? Pardon? Yuka, na plus, même ça, pardon? Bienvenue en France. Oyoki, bienvenue en France. Ah, Mindele va confirmer. Merci beaucoup. Ouais. Pisha Mindele balaka batute ozo panza secret na biso orchestre. Ah, Pisha. Bomba kafet. Oui. Hier ça libanda, tu connais ça très bien. Ouais. Te bes na ndeni ni ye bimi bino moko bota na no santé na ba clip. Na nzembo suka beta. Bota na santé oyo. Hein? Bota na santé président des abo miliki ko liaka ke belé moi 2 jours nous autres zongi nango. Ouais, en tout cas badate musupeza awa yo ye pona événement na bino les 4 déjà fait rigoler à Robeta na accord arena. Ton impression aussi étant qu'artiste? Bon, le 2 dans les 3 mai on est à Somme dans le stade de France. Donc concert match à mon concert. On a le billet le 4 avril. Et puis il y a Salinga. Il y a Salinga. Ndena oyo babino lelo. Lobi na tongo na vol na kekine. Ngana ke kanga kine. Non, fali pardon. Le 2 na les 3. Et ça va concert oyo et bougement. Donc le programme monsieur ça na le bataki na éviter ceux qui bino mo ça va so ba obeta na solo ni na si au moins ba tout ebele ba yawa je pense que ba pour la fête africaine si na le 3 mai na stade de France pembe wa ba wana penza pembe. Donc il va non, monsieur Soara, donc, on a évité ceux qui Pakistan. On a évité Bino Abraham Bino pour la Ligue ya le Jupetan et la carrière na Bino. On t'a qui quoi nous c'est biso sorti à
album na yo ouais mais jusqu'à présent okomi na micro donc nde naza boye yango nayeli naye mpena na finaliser tout et puis lobby déjà naza en studio lobby mpona mama quelques mixage na mastering et puis naza na début ya clip na banda semaine oyo déjà tozotia clip ya suka mpona kolarde album album e contenir combien de titres et puis banani bayembi na kati ya donc na kati ya album bamisembele nayembi bosepela omona mpena ke oyo mpena album wana eza tosala baaventure te so omona oyo tosala business oyo le kinshasa petit paris eza mpona mosala eza mpona azwasa voilà tosolo lango bato nyonso oyo bazali na doute marie lor mwaka de bandes à london tv bapa nyonso oyo bapartageaki de bandes à london tv surtout papa bona lititi papa boni lititi merci beaucoup merci pour tout mon papa merci nani lobi benanga de bandes à london tv marie lor mwaka merci pour tout donc merci na bato merci na ba message merci na ba appel merci na kosonkete pour nga donc je me suis na comprendre que naza aimé dégagé champion esthétique fait dans bazana moi salutation quand même parce que bazali pena inquiété obenganga bato babenga de partout bango na moi vite fait moi beauté donc voilà merci na beauté image merci na Odilon Mampouya boutique exemple à suivre merci na Chikito Papa Paradis Frank Poutou donc voilà 10 toujours derrière la caméra un topé ça sangoba bagi bisonde Saint-Denis ne tombera jamais on est là pour soutenir l'artiste et musicien Fally Ipupa avec son groupe F Victime donc voilà le 2 et le 3 mai on sera là Poto Koma histoire avec Fally Ipupa au Stade de France et puis là Ferrigola aussi va prester donc déjà le 4 avril on sera là aussi donc la presse congolaise donc Bamisien Nabiso nous on soutient tout le monde Josar Nyokalongwa et puis pourquoi pas les 3 juillet avec Héritier Watanabe Totorina Tembe au Zénith de Paris et puis les 4 Tozabon na ngambu ya Belgique na mboka ba Milko Sarkozy pour de soutenir V Valentin Maweranson Baptiste nous sommes à la bienvenue Tolingi Congo est gagné et puis bonne chance na ba joueur na biso pour un match tobeta le 31 contre Jamaïque to gagner et puis to kende mondial wana nous vivons l'époque de Fadji Beton Mukwantombolo papa Nabiso le président il y a République démocratique du Congo bana Congo balinga yo to sala musala to sunga mboka kende liboso Daniel Bumba le fils gouverneur Edi Yeli Molangi papa social voilà toza en aéroport topé abno exclusivité